pasteur on a un pasteur Christophe Azar papa biologique ya Daniel qui moi si frère na biso Mike Kalamba et toyebi pété entre guillemets na on rappelle non que c'est son père biologique papa to tikala na okawana to yo ki ba soso to tambola ke yo poza na kanda frère Mike wana kanda frère Mike makasi otoko mone là en tout cas toyebi té donc parce qu'on a peu au long les non ancien c'est mon passé tonde bato bazolo makambo yebite yo mtu bazolo makambo yebite parce que téléphone a réalisé na oui botu na Mike hein il vient de m'appeler il y a une semaine tout solo j'ai dit bien une semaine à papa le 5 juillet donc avant la fin il y a juin donc dans moins une semaine et demie tout à Beninga le monde bien numéro naïe bien très bien botu naïe to solo li très bien ikamute il m'a même promis papa ça na comme les États-Unis il faut aller to vendre to solo la bien bon inviter ceux qui aiment taoya avant ceux qui vont dans chasse to zabana na zab naïba Mike bokilote naïba Mike mwana na ngai toutes les manas wana papa toutes les manas wana ongo service qui oyebaki Mike avant akoma bokilo na yo c'est ça nayebi Mike en tant que mwana na ngai na école de dimanche na église OK na balaki nanu te eye azaki nanu na azaki nanu garçon te azaki nanu enfant voilà frère Mike azaki nanu enfant garçon te azaki enfant OK comment d'ailleurs écoute je peux vous prouver boto na Mike l'air nga na invité Mike na États-Unis ezalaki ke biso tosalaki ke mwana oyo tolingi na mosala azosala tobimisa ye mpe parce que bavoyage mpe makisaka mpe motu mwa valeur tobunda tosala tout ke ama ye moko azoloba boye abi papa nga lere kutu namoni invitation na yo nabi moto yango azobengaka nayebi ye te nayokaka kaka me nayebi ye te nakepa Moïse pasteur Moïse Mbiye Pasteur Moïse Mbiye qui m'a convaincu à l'hôpital, Wanende papa na biso, yo azaboye, yim tozaki encadrer ya baje, biso tozaki bana mike, yo koyeba ndenge. Ya azaki encadrer ba mikolo biso tozaki bana mike, siko yo koyeba ndenge. Azaki ko ngane na yebi bien parce que azam tout le temps il parle na biso azane tia na biso aliboso, na ndawo na biso. C'est comme ça que Maïga le alerka Moïse a yebisinga bongo. La confirmation habitée dans une place à bien. Nous avons voulu élever, soutenir, coacher et point à Moussala, le col Moutinyoso, ce qu'on dit Moutou. Il faut faire quelque chose. Bisoto lingaki avant que tu ailles ma biso. Exactement. Le pasteur Mike, frère Mike Koya na États-Unis invitation de bosso yom tu bossala mo. Biso nde mutu tomemi Mike na États-Unis en tant que musali na nzambe mwana tolingi ayepe afandi na ndako na biso alali na ndako na biso lokolo mpe ezalaki ba problème ya kio ba combattant ba boye na boye tout ça Mike aza kolala na mwana na ya penyel ya mobali baza kolala neti garde corps na ye parce que ça tambola za kotambola po yepe aza mbinga aza mulai aza kotambola na ye comme garde du corps biso ngai naza kolala na Mike na chambre so tokeba tourner nyonso tosala na Mike il est là moto na ye mpona koprotéger ngai naza kolala na Mike na chambre bazoluka babete nayebisi bakombata mbongo boza kosala nango bakoba misala ya kombata nga mutu na contribuaka napesaka mpe mbongo je contribue pour que bosala makambo mwana oyo aza nani mpo bopekisa ye abeta te aitika aye kosala makambo mabe eza mpe occasion nzambe atomboli ye mpe biso mpe tomoni ke ifo topambola ye amata mpe likolo c'est comme ça que nous avons fait que Mike aye abandi na ndako na biso totambwisi abeti concert mibale na Dallas abeti concert na Houston abeti concert na Denver na Colorado abeti concert na Atlanta abeti concert na North Carolina abeti concert na New York donc tout ça c'est nous ngongo na biso Nzambe apamboli biso to bana na Nzambe ya cité Bethel ya Dallas balobaki tozo pambola oya za mwana na biso to salele bola
yango nyonso wana ti obandeki kosala yango nde toyoki balobi paster bandeki kobongisa mpenza azoprépare bien nyonso wana osalela fin mike mpo un jour apesa ye mwana ne oyo eza ndeko na biso peniel eza mpona nyonso wana yango bandeki koprépare fin mike malembe malembe ti olongole kinshasa ti ayawa mpo opesa ye ndeko na biso peniel. Nalingi naloba boye bato balandaki video na biso ya mariage bamonaki le nazokopambola bango nalelaki te mpo nazaki na pasi me nalelaki komona ke mwana na ngai ya mwasi azwaki décision mabe eza te ke mpo aponima ye non me décision mabe parce que un azalaki na mwana moke autaki kosilisa secondaire eta ya Texas bamindele bavandela biso baregreta balobi eta ya Texas eza na projet mpona mwana oyo. Ma fille elle est surdouée. Peniel est surdouée. J'aime ma fille intelligente, surdouée. Kopanda yaya na ye na bana nyo oyo amuti kosilisa siko ngana yebaki te katanga aoya bandi na ndawa tie maboko boyi so utuni me osala ba devoir ta bina osala na tuni Peniel ndeko na bino asala ba devoir erni na le papa nous sommes les surdoués. Azana besoin ya kosala devoir te, azana besoin ya kotanga livre te. Le moment où ye kakazo simba ordinateur pona kosala akamusaka nga. J'ai des enfants surdoués. Mutu asimba kunate na yebi bana nanga. Et tango na lela ki na yebaki ke c'était une mauvaise décision de sa part parce qu'il était trop jeune. Et en plus de ça, nous perdons. Nous perdons na ndenge ya ke voilà avenir na ye. Ezala mbongo ya scholarship ya bourse ya nini eta ya Texas insistaki ke mwana oyo eza te ke biso ba parents ou bien ye eta ya Texas elobaki nous avons un projet na mwana oyo bozo tika abala kuto awa te me bozo lobazo kende na Afrique mituna bino esala bien te donc ba mona biso ke vraiment batu mwindo baza vraiment te sala bien mais toko sala ni. Donc, ils ont choix à Peniel. Nous lui avons dit officiellement que Bisso Tolingite Oba. Je précise bien. Tolobaki te que Koba la Mike te. Mais Tolobaki que ce n'est pas le moment Oba là. Ce n'est pas le moment Oba là. On était contre Koba la Naye, mais ce n'est pas qu'on était contre Mike. Voilà. Mike est un dossier moussou, Liba est un dossier moussou. Alors, nous étions contre que Abala Monomuki. Bon, à insister, moi j'ai appelé mes grands frères. Na bengi bakulutu na ngana na Afrique, na Congo, na bisi bango voilà, j'ai un grand frère, Autozol Bazolanda. Yem to ebisa kinga lobi Christophe okome mangam. Soki mwana mwasi akomi koloba makambo yake na lingi mobali na boye tout ça soko boyi soko azuize milelo yo ekokwela yo na mutu parce que yo muto boyaki akende libala lere kaka ba mikolo balobi bongo j'ai lâché prise tolobi non maman tozo se plier na décision na yo ne ya mwana tutiki akende. Mais siko lelo tango akei ndenge nyonso emonani etu ebimi na bainternet ake simbi te ke frère Mike abetaka ye makambo ekendaki ezongi tomona ye mpe bandeko mosusu ya frère Mike baleki pari na bavideo non ayebi kolamba te ayebi kobongisa ndako te nyonso oyo eleki aton ke papa epuis mosali na nzambe esali o ndeni parce que toyokaka nde elobama ke milimo mabe oyo bapaster babenganaka ekendaka kaka epa bana na bango nyonso oyo eleki na bainternet oyo eleki oyo toyoki lelo Peniel a divorcé toyebi te a divorcé te po biso toyoki yango te mais akabwani parce que tokaki ye mon frère Mike palekaki na émission alobi ke non dot ezalaki déjà bozongisaki dot est-ce que c'est vrai dot ezongaki pa frère Mike? Il y a des choses qui se passent dans l'honneur et dans la dignité. Moi je viens d'une famille bien éduquée et je crois oyo bayebi famille ya Mike te, ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Nayebi famille ya Mike très bien. Papa ya Mike aza ami ya ma grand frère nanga. Donc je peux dire tout yebani. Et tout ce qui s'est passé
ezali bitumba de tous les deux côtés, mais ils n'ont pas su gérer ça. Ndenge tolobi connaissance, la science, la aide. Mike, Azana ba parent, Azana ba grand frère, des serviteurs de Dieu. Moi, je suis là. Peignel, c'est ma vie. L'erreur qui s'est passée dans ma kamuna, bangoumi balé ba yebi. Ba yebi bisoto pesa ye mwana. Et nous avons fait presque 1 année et demie. On a bien bisoté nini, Mike m'a payé ça. Quand on est en contact na bisoté, ça il laissait. Ça a été dit comme ça. Alors quand tout le monde s'est retiré, il m'a appelé pour dire, oh, Peigné la zone est là, vous abandonner, vous tiquier, tout ça. Non. Papa Bolobaki, Tokota Magamuna Binoté, elle ne nous appelle plus. Même ses frères et sœurs, qui est vraiment blessés. Mais tout l'ingé, tout ça, il y a un problème. Ok, tu vas bien partir à l'autre. Ah, le gars va fumer, tu vas bien. Tu vas bien solo là, et tu fait tout ça, tout ça, tout ça. Nenge tozabu tokenda Kishasa. Pendant que Peigné était marié, je n'ai jamais été dans la maison de Peigné. Na yeba la place Peigné la zako vandate. À cause de Mbani naï. Elle était bloquée, enfermée, Yemoko. Pendant plus de 3 ans. Toza koyuka kaka un peu nettement ba flash. L'air kaka amoni ke e komelien ndongo to komi ko solo la bien na bani ko yibse biso makam. Mais ce n'était pas que papa Bovan se biso voilà tozana makambo boy parce que ça ba. Elle était sous la terreur ya Mubali naye. Mubali naye, il n'a jamais eu l'occasion ou la volonté. Il y a aucun. Même ceux qui peignaient là, même ceux qui peignaient là, ceux qui toquent, mais vous en avez pas parents. Vous en avez pas beaucoup d'autres. Comment yo, pas parents, nous, bah, y bien l'autre côté. Parce que n'a solo là, n'a pas. N'a pas grand frère. Pour vous dire encore mieux, plus encore, télévision n'a pas salawan. C'est les grands frères propres à Mike qui nous fait ça. À 5 000 sont bons côté. Ah, vous savez, les sont gratuitement. C'est ton grand frère qui nous fait. Hey, mon frère aîné, ah, vraiment, ça passe le coup. Et tout ça. Non, tout ça. Nous, on attendait. Quand il y a un problème, vous avez des pasteurs, Oyo, Baye Bibino. Avant que tout pasteur à intervenir, vous avez des parents. Vous avez des parrains. Ba parents il faut pas bon le mitem, ba parents il faut pas bon le mitem, il faut pas bon le mitem. Voyez que tout c'est tout autour de la parole de Dieu. Mais ils ont voulu vivre Makam. Il y a eu l'issoum quelque part. Parce que ceux qui m'ont dit banga kokutana na biso, c'est une vérité que Peigné la salabo. C'est nous les parents de Peigné. Biso ne to pesa que Peigné. Tu comprends les autres c'est donc makambo nyonso ti elekana wana jamais vraiment kazonga c'est noté papa toi na problème pour bomeka pour ba bazo ndeni ni ba parents ya Peigné papa ya Peigné aza pasteur akoka ko gérer likambo te ya mwana nae basola ba aider bango et tout donc ba pesa bino chance si on comprend. On n'a jamais été informé de quoi que ce soit par Mike. Mon éducation à moi na vous élate Peigné la yeko ibisanga makam. Ce cas, il faut se plaindre. Et puis, à l'objet que non, papa, je voudrais que vous soyez là. Là, nous allons intervenir. Jamais, n'a poli, n'a respect à l'ibala. Jamais, moi, si, à Kokiko initié le côté. Naza pasteur, mais Mike, c'était lui le responsable du foyer. C'est à lui de venir nous voir. Sur base de quoi? Sous responsabilité. On les a sous valoriser les balles naïté, et ça qu'on honorer les balles naïté. Les années, papa, voilà, nous avons un problème. Bisogno surtout ça n'a pas de problème. Tu se retrouves pas Babokilo. Non, qui n'est pas pasteur, mon côté, non, moi, c'est nanga.
mais nasi nakende pa babokilo nanga papa bokilo mama bokilo bavandi Mabino, voilà, je me plains à Likambo Boye. Comme ça, le coup, nazoyo kate, nazoyo c'est bino pe boza la informer. Comme ça, Boye bake, nazala kana Likambo Boye. Ah, ok. Maman, yo, maman bezo le boane tout, tout ça ici là, ok, bon. Le voilà, bokilo nanga, azape pasteur. Non, bah, na maman, bah, ok, ofuka, bah, ça me le connaît. Tout ça, les lois, ils ont ça là, depuis, ça fait 28 ans de mariage. Bon, on va se dire que c'est ça qui va faire. Tout le monde a tout ça, tout ça, mais surtout tout le monde qui est lesquels bisous. Tout le monde n'est pas parent. Le con a zappé ma serviteur. Le con a dit que papa a zappé pasteur. Tout le monde n'est pas pasteur, n'a bisou, il y a yé bisou, ou il y a quoi pour comprendre le bisou dans le bien. Exactement. A aider bisou, tout le monde dit. Pour le tout le monde qui chasse une colonie. Tout le monde ne connaît pas papa. Tout le monde ne bataille dans le sol. Eh, vous pouvez m'acheter des poignées. Pardon. Au papa.